Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote na meso tuba bolinga mamelia nitu. Mbote na meso tuba la mamelia nitu. Mbote na meso tuba bolinga émission oh ya préparant pour le mariage. Car andela lobaki allo 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 bonjour. Bana bobenga ba mama bobenga ba papa. Émission na bino yango bandi préparant pour le mariage. Ensemble si vous mamelia nitu. Merci beaucoup de vous disposer à temps na bino surtout pour na kota langa budef sanga miss na bino pour na kota langa matoi pour na lokanga ça langa plaisir vraiment. Merci pour na baebanga. Merci à mon de besoin répondre vraiment positif na ndenge besoin kota la émission na ça bino. Ça fait plaisir. Tant on a sali, bino botali, bo commenter. Ceux qui ont tali l'émission, mon SCP, ce tire à mon poussonner, j'aime. Et c'est important. Ceux qui ont tali l'émission, et qui émission SCP, au tien moi j'aime, au tien moi j'aime, et ça la cabine, ça m'a plaisir. Au moins, on a 25 000 personnes pour tali l'émission. Non, on a 500 j'aime. Et bon, il va moussous, on a dit au tali l'émission. Les gens qui ont monté vraiment. Ça, c'est plus, non, faut ça, au faut là, moi j'aime, au tali aussi. Bon business que vous avez ma vie puis moko bazima. En tout cas, merci beaucoup la bienvenue surtout. Maman il est né tout nane bobinga na émission na pour le mariage, émission pour le mariage na bakeza émission moko na ça comme pour na couple, émission pour na famille. Émission na ezaka pour na ko bebisate mezaka pour na ko bongisa votre deuxième maman et la deuxième maman ya bana nyoso au bana katia mabala la marraine de toutes les filles hein, qui sont dans le mariage, c'est moi votre marraine, votre deuxième maman. Ça me fait plaisir quand je vois les commentaires. Ma deuxième maman, oh là 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 là, quelle grâce d'avoir beaucoup d'enfants comme ça. Pas seulement d'avoir beaucoup d'enfants, mais les enfants qui aiment leur maman. Oh, ça me fait plaisir, hein. Ça me fait vraiment plaisir. Les autres reçoivent un abino bateau bazota langai, bande kona su bota langa le to sola par rapport ya intimité na biso na kati anda kwa libala. Intimité lelo mission lelo concerné mingi papa par rapport ya intimité na kati ya ndako ya libala. Pourtant to bala naka ba pesa conseil na makamona nyoso ba kamos fe ba kolamba, moi fe ba s'occuper na mobali boy na boy. Mais ezale loko moko oyo kake ba papa basala kate ya neti papa ya mobali par exemple, bien parrain na par exemple, bon on s'appelle que mobile que toi aussi tu as le devoir envers ta femme. Il faut oyer ba pe kozana moi si na yo boye, moi si alokola mwana ndeke, faut ko simbe malembe ko fina ete no kita ko kiba yo, il faut simba moi si malembe, faut zana moi si malembe. Alors bino ba papa bozana devoir pe makasi ya ko sona bana na bino na mobile. Ce qui papa mon kozana so ozana tabou, magamuso papa mon so na mwana mbale ate il faut oyer ça na parrain na ye, a solo na ye, a expliquer ye, ndenge biso pe ba mama to solo kana bana na biso ya basi to ba marraine na bango to ba tata mwasi to ba sola bana basi ke mwana tala boyeli balezaka boyeli balekendaka bobino pe ba papa bwana devoir makasi pona kosala na bana na bino ya mibali parce que na zui réclamation eza eloko moko esalami. Eloko wana esalami na kati ya couple moko. Eloko wana esalami na couple moko mais moi si moi azui courage ya koyebisanga. Ayebisinga mama oyelia ndi tuna kosinde na yebisi yo boye na yebi kotaka komona ngate pozaka na ma massage. Atolo bili kambu aussi takano ba kombo te boyango na salle confiance parce que na mona ba kambo le kaka otanga no ba kombo ba batuté na salle peu confiance et puis surtout que émission est intitulée préparons-nous pour le mariage. Donc les deux familles ont le devoir de préparer leurs enfants, que ce soit la famille de la femme ou la famille du mari. Donc vous avez le devoir de préparer vos enfants. La fille, la maman de la fille a le devoir de préparer sa fille pour le mariage. Le papa du garçon a aussi le devoir de préparer son fils pour le mariage parce que quand nous nous marions, quand les gens se marient, il y a toujours les hauts et les bas, il y a beaucoup de problèmes. Mais quand il y a beaucoup de problèmes dans les couples, on regarde toujours la femme, toujours la femme, toujours la femme. Or, peut-être les problèmes viennent les problèmes viennent du monsieur, mais les gens ne savent pas beaucoup. C'est par exemple dans un couple, quand une femme n'arrive pas à avoir un enfant, n'arrive pas à enfanter, les gens commencent à pointer du doigt à la femme. Ah, moi, depuis qu'elle est mariée, elle n'arrive pas à faire d'enfant. Or, si vous allez dans les hôpitaux faire beaucoup d'examens, machin, voir le spécialiste, parfois, il y a aussi les hommes qui sont dans les difficultés aussi de donner la sémence à la femme. Mais tout ça, les gens ne regardent pas beaucoup. Les gens regardent que les femmes. Moi, ça, c'est pour quoi question sur ma bé. Moi, c'est un sur ma bé. Or, dans le couple, il n'y a pas que la femme, il y a aussi le monsieur. Mais bal pemingi bazana ba faute belé, mais ba faute n'a pas comme les femmes, elles ont de grands cœurs. Basi comme nous, les mamans, nous avons l'habitude de dire, ah, il faut avoir un grand cœur, il faut bon ma mobile na yo, il faut bon ma makam. Alors, il y a des femmes qui sont en train d'accumuler des problèmes. Ça leur commence à ronger le cœur. Il y a des femmes qui sont tombées malades à cause d'accumuler les problèmes de leur mari. Or, nous devons aussi en parler, c'est très important. Et voilà, aujourd'hui, je suis venu parler à un homme, parce qu'il y a une femme qui a confessé, je peux dire qu'elle a confessé, elle a dit la vérité que son mari ne connaît même pas. Elle a préféré m'appeler pour m'en parler. Elle m'a dit, maman, tu peux
parler de ça, ça ne me dérange pas. Du moment que les gens ne connaissent pas mon histoire, les gens ne me connaissent pas moi, en tout cas, ça m'est égal, ça va aider beaucoup de femmes. Alors, na keko le baboy. Et ça, moi, c'est mon quoi, maman, il y a ni tout. Oui, bien, après, c'est d'accord, il bala nangai, na mobile nangai. Vraiment, ndenge tozalaka, moi, j'essaie de répondre à ses attentes. Dans ce qu'on a dit, malamu, dans zaka malamu, ndenge boye bisaka ndenge le bakake kata baoba o kata na sama pe kasala boye sukola. Maman, moi, je te suis à la lettre. Mais maman, je peux avouer quelque chose de pas naïo. Ça, c'est une chose que je peux dire à personne, même pas à mon mari. Non, quelque chose en oui, c'est quelque chose de grave, mais je préfère te le dire pour que tu en parles. Ça va aider aussi d'autres personnes. Dans le bien, Abi, maman, comme toi, tu dis toujours que la période entre 0 et 5 ans est toujours difficile. Naza pe nakati ya période entre 0 et 5 ans. Maman, tu peux imaginer, tu es un jeune couple. Hein, tu es un jeune couple, on a tout le dos dans les trentaines d'années. Mais, problème est que maman Eliane, mobile nanga, elle ne sait pas me satisfaire. Boli misanga, toche moi tabou pembeni parce que tozulu ba likambo libala. Tant tozulu ba makambo libala boye, il faut moi qui mo lube longwa, moi tabou pe muke longwa, bien que na kokota kota mingi te pona biba pasteur ba robenga ngai. Maman, pourquoi tu as dit ça? Pourquoi ponga ba pasteur ba contrôle nga mingi? Ero baka maman, pourquoi tu as dit ça? Maman, pourquoi tu as fait ça? Ya mwana na koloba na kokota mozino mais na kokota mingi te boye mikolo ba no comprendre na moi langage codé o na bando lobela. Moi ça na bisinga bike maman, elle est née tout avec mon mari, donc akuka kosepelisaka ngai te soki tosangani na ye asepelisaka ngai te ngai be asepelisaka te na bi oui maman asepelisaka ngai te ye azalaka wana soki bokende kaka na position de tir soki asisi kotire na ye asali nini azwi pongi na ye alali et pourtant on est encore des jeunes, il a moins de 40 ans, il n'a que 38 ans, moi j'en ai 34 aza 38 ans na 34 ans maman. En tout cas alors nakozala nende wana nde nazozala na nde wana soki omeki koexplike biseke maintenant toi aussi yo mpe boye ndenge nini bino bana poto parce que mobali aza blédard mwasi aza mwana poto bino bana poto boyeba mingi bino bana poto bolemisaka biso nzoto bino bana poto bolinga mutu fa asalaka asala mingi asalaka makasi boyebi teke eza nzoto oyebi ke so osalika moko ezala kwa osali combien de kilométrage oyebi teke nyonso alobi okoki koloba alors mwana poto bafi bano babote mia na poto mwana banaye koankese aza koankese jeune fille aza koankese tie komona e général bol lokola bango bazala na ba-amis d'enfance bano bakola na bango bana na bacamarade. Alors il s'est arrivé que un jour abimaki na bacamarade naye bakendaki restaurant ndenge akendaki restaurant mobali ne wana pe amutuma ba restaurant za makambo na ye te ayebisinga maman bokende restaurant oh non eza kobebisa mbongo boye toliaka na ndako. Or moi je suis pas comme ça, moi mes parents m'ont habitué d'aller dans les vacances na bisala okende ba vacances nayebi restaurant nayebi cinéma, mais avec lui vraiment c'est tout un problème po bokende na cinéma bokende na restaurant eza vraiment problème. Alors nabimaki na bacamarade nanga ntango nabimi na camarade nanga na mobali na ye na camarade ya mobile ya camarade nanga. On est allé au resto, n'est to quelqu'un dans un restaurant là, bon peut avec le mobile nanga, mais malheureusement le monsieur n'a pas voulu venir avec moi, je suis partie toute seule. Abine balaki na restaurant, ba vanda ki balié. Et puis na ko solo la kaka. Garçon wana ba saki ba échange ba numéro ya téléphone. Ninga ya bisinga abi maman, je vais te dire la vérité. Ba saki ba échange ba numéro de téléphone. Nde ba saki ba échange numéro de téléphone, garçon na comment ko benge pona coucou, bonjour. Ndeka mameli entu azara mameli entu ba coucou, bonjour, hello. Abi garçon na maman textuel comme toi. Ça benga ka coucou, bonjour, hello. Ebisengwe coronavirus to sali onini corona okata biso bisengo boye corona nanda ko elengeza lisusu te ata ba papa ba nanda so keba mte jamais côté ko uta to yebela te corona sali biso ma be makasi corona kende bisika bikaoka na komona yesu corona tika biso kimeto vivre ko corona le kamneli boye. Abi maman il y a ni tout les garçons ont commencé à m'appeler moi petit coucou moi ba échange ba coucou voilà zo yoke kaka moi ba bonjour moi ba nini tout ça maman il y a ni tout zo mosusu abi nanga ce que toko kutana te tout ça boye na invité yo tant invité comme à la maison mon bel nanga moi ba j'aime ki alinga nazo répéter oya lobaki mon bel nanga moi ba j'aime ki alinga te moi ça ba jazaka donc ba façon mon cas boye maman en tout cas déplorable quoi. Mais maman il y a to comme ko échanger na garçon wana et moi aussi je suis tombée amoureuse ngabi toto ensemble.
Gabi, arrête. Gabi, oui, maman n'écrit pas. Je suis tombée amoureuse de lui. Maman, il avait des belles paroles. Soit moi, ma photo, il commente tout le temps mes photos. Oh, tu es magnifique. Oh, tu es belle. Oh, tu es beau. Il me faisait tout le temps des compliments. Tu sais, nous, les jeunes, avec Insta. Ouais, maman, avec Insta. Dès que je poste une photo sur Insta, c'est mon ami sur Insta. On a mis sur Facebook, tout ça, maman. Je te dis, dès qu'il y a ma photo sur Insta, il me fait des compliments. Les compliments que mon mari à la maison ne fait même pas. Lui, il fait des compliments. Alors, je suis commencé à tomber petit à petit amoureuse de cet ami. De mon ami, je suis commencé à tomber amoureuse petit à petit, petit à petit, petit à petit. J'ai commencé à comparer le monsieur là, l'ami là, avec mon mari. Je voyais qu'il était mieux que mon mari par rapport à son comportement. Hein, il était attentionné. Ma maman, osa moi aussi comprendre quand il est attentionné mingi. Si maman, je suis tombé dans les panneaux, alors j'ai fait une bêtise. Bon, je peux se dire ça une bêtise, mais je ne sais pas. Nga abi continuer nano abi oui maman. Nabimaki na ye, nabimaki na ye maman plus d'une fois. Nabimaki na maman quand on est allé dans les lieux sacrés là que tu nous parles. Maman, les lieux sacrés là, comme les lieux sacrés étaient bien. Maman, je te dis maman, le lieu sacré était bien maman et je suis partie encore, encore et encore. Gabi est bon, Thomas Rabi, non, 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 non. Il ne savait pas, je ne voulais même plus qu'il me touche, tout ça, parce que lui, quand il vient, c'est, ah, maman, tu comprends, seulement pour comprendre la télé, mon nom va peser ma communauté, surtout, exaté. Donc, quand lobby qui a coûté à malam ou libanda, ko le kayandaku, mon bal à libanda, ça qui est attentionné, mon bal à libanda, comme tu avais dit dans notre émission, il faut poser la question à ta femme, est-ce que yo qui bien, est-ce que ça bien, est-ce que ça n'est lingi, est-ce que c'est peli, maman, toutes les paroles là, comme toi, tu dis que les blédards, quand ils viennent, bah, ça va se babouler, parce que moi, je n'ai pas eu cette chance, maman. Qui a un peu ce boulot, maman, non, maman, non, non. Donc, vraiment, maman, au début, c'était bien, mais après, des négligences, tout ça. Alors, et celle qui est né comme on a libanda. N'est comme on a libanda, maman. Maintenant, mon cœur est parti là-bas. Côté, côté, tu es belle, tu es magnifique, boye boye. Ba parole surtout ya zoyi bisanga na kati anda kuna yoka angote na nzo kongona mutalibanda au début il disait ça mais depuis qu'on s'est marié là alors bango c'était comme petit scope to boti na biso na je sais pas encore d'enfant avec lui to ça na biso na nuka ndenge wana to ça na période yo le baki ke entre 0 et 5 ans ezakana difficile to na vraiment na kati ya période wana nan. En tout cas na bika pona bisa yo maman opesa conseil na mibali na sali yango malgré nga. Parce que mobile nanga zaka attentionné nanga été, mobile nanga ne me fait pas des bisous comme moi j'aime, mobile nanga sala pas on a lingi. Au début c'était bien. Avant notre mariage à Bandai Kosal. Mais après, dans le mariage, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que j'avais pensé. Et ça, oh, tinde kingamba au mariage, te wana, donc, ils ont wana, te na kuti, ils eloko, moussous. Et voilà, on a un peu ça conseil na papa, beaucoup melangai, nenga déconné wana, sali mabeto, sali malam, on a olo balangate. Na ngibino pe na nubolo, parce que bino pe bozarason na sali émission, boko melinga, ma meli anitu, au moni boue, sali boue, ce que na yoki abino, na kozo masumba la sima, pona yako continuer émission, na kozo vraiment mla éminité, na kozo mambala sima, pour continuer. Mais n'a pas ça conseil à mibali. Papa, vous avez aussi le devoir d'éduquer vos enfants. Bah pareil, vous avez le devoir d'éduquer bana mibali. Boy ba ko epsa mona mobali, il faut ça rappeler la tendresse, il faut ça la tendre, il faut qu'on soit peine moi si, il faut pas qu'on dorloter moi, il faut pas qu'on chérir moi si. Et ça la quand jour ba 20 je vais te chérir, je vais boiter. Même na kati ya ndako liba faut qu'on renouveler, faut qu'on renouveler. Il faut que tout naka tant auquel lieu sacré, tant auquel mwasi na yo, tout na mwasi na yo mobali ozotala ngai, tout na mwasi na yo. Oh excusez-moi pardon. Tout na mwasi na yo ke maman langa ma chérie ndenge nini est-ce que ça qui bien au CP nango muke moi c'est pas ça mobile ke ngala lingi boye mobile parce que elle ko blora kolia so moi sala bi pondo ko kimungwa te mko alboso kanga motema ibala msoto ko bisike pondo na olamba ka eko ka mungwa te so moi sala ba viande na yo za makasi mko alboso kanga motema ibala msoto ba ke viande yo za la nini makasi meka ko changer l'embellie meka ko bongisa hein c'est un peu ça yo pe mobile faut ba ko tuna ka mwasi. Et de fois mingi eza na mibali erreur mingi ya na mibali bakanisa ake ndenge makambo ya Adam na Eve ezaki bango nde fo bayoka kaka bilengangeli te moi si pas na besoin ya bilengangeli eza le plaisir doit être partagé 50% 50%. Yo papa ke oki bilengangeli mama pe bilengi ya ngeli wana nde sala kasusu elengi wana nde bumusaka libala bien mais ce qui yo papa mama pe so bilengangeli yo pe c'était ta mama siko tango yo saka makambo mama tant que tu es le simbe na mutema vima na misoko ye bakando zo pesa nga
mais yo sikoyo oza pe mutu moyeba ke mama vimbani eza te po apesi yo mokongo olingo osimba ye moyeba kanda oyo ezopesa ye eza te et voilà biso oyo tozoya kolekela bino mpona koexplike bino il faut toujours comme j'ai toujours dit que on apprend tous les jours il faut apprendre yo mobali ozotala émission otindango mpe balingano mibali batala eza vraiment important boyeba kosatisfaire mpe bamama mama aza na mposo oza attentionne mama asali mwa soki boyebisi e mama mwa soki yango osali esimbi kitoko ebongisi yo mama alati mwa robe na ye boye robe na yo boye kolinga te bacompliment mwasi na yo ayokaka yango na minoko ya mibali mosusu te linga ayokaka yango mingi epa na yo mpa bato bandako yango mokie me mingi ayokaka yango mpa ya yo mobali na ye ndeka tobi soki okie mpe na lieu sacré linga mpe kotouche babuto nyonso koyebaki na démarrer avant na démarrer na bongisa na siège na ngai natala barétroviseur soki eza bien napres nasali nini na démarrer ntango mpe oza kodémarrer mpe mutu oza kokende oza mpe kosala attention otala gauche droite otali mpe feu eza nanu vert eza nanu rouge na koleka te oza orange so ekomi vert nasala nini naleka wana bokomona harmonie ekozala na kati ya ndako ya libala basi mosusu bona bazaka kanda parce que bazaka mpe satisfait te na lieu sacré ana esengo te koma kanda kama yo semeki yo na ndako mwasi ayoki na kanda asilikeli yo te asilikeli nde mobali mais yo loko oza ndeko mobali kanda nepesani ekweli yo asilikeli na yo te asilikeli nde mobali parce que mobali bilenge angelingeli azopesa yango malamu te échec na lieu sacré échec na échec vu que azobelenga ngelingeli ta osala nini akomokoma na kanda akomokoma na kanda yango na baparrain mpe boza vraimen mpe na devoir ya koexplikaka na bafiole na bino na bana na bino ya mibali ke mwana nga mobali ndenge mobali mwasi bazaka mpo parrain oza déjà na expérience bozaka mpe baparrain oyo baza na expérience surtout oyo bavandaka bien mpe na mabala koexplike ke omoni ndako ya libala mwasi alingaka boye mwasi alingaka boye mwasi alingaka boye basi basalaka mingi mpo na mibali me mibali basaka moke mpo na basi or mibali bomeka mpe kosala effort ndenge oyo basi balingi bino mpe bomeka kosalela basi ndenge basi balingi bokomona tokovanda bien toboyi mabala ya coronavirus toboyi mabala eza na coronavirus ekende mosika mabala ya otyeka te tya nanu boye te tika système achana nuboye kende na système a démarrage okoti na mutuka obonsi rétroviseur otali gauche otali droite ozu siège na yo obeni ovandi bien malembe na o démarrer tango démarrer okomi na quoi otali feu za rouge ostopper eza orange na olekate ekomi vert na sanini na leka boza mikolo ba comprendre makambo nini oyo nga na lobi parce que na yebisi bino ke soki na bina limbola makasi ba pasteur o ba contrôler nga ba osani ba obenga nga ba kosilika lo na nkupe ko vexer mutu tenga pe nazaka na nga pe naza pe mutu maloba penza bongo me mingi te na meka kango me vraiment pe monde na nga te me na meka ka me ba yebisinga ba bite émission salaka il faut pe olobaka pour bato basani ni ba comprendre ozaka pe na moins éclairage faut ozaka pe moins clair mais kotungisa moi c'était pour ba côté o wana o ba pekisa wana ndeza malamu te parce que soki na soleil pena basingaka te bokomprendre kote na lobi te kote wana eza je moko ya malamu te ya koluka kokenda kote wana bokende kote oyo esengeli makote mosusu wana tuka botikela yango mpe mosala na yango ezala boya mikolo bokomprendre nini ndenge naloba tuka mpona lelo tosuki awa soki otala émission sepelisi yo tia pouce soza na mposa koyebisanga likambo masalanga reproche numéro na nga eza 0615 31 69 90 mais kobenganga na tongo te banda kobenganga pati ya 10h avant 10h kobenga te mpo naza couche tard lokwa nalalaka mpenza mwa na retard nalamukaka mpe mwa na retard wana nalobi pamba te parce que bato mingi omona benga na 7h du matin au moins na 7h30 au moins na 8h15 tena pe mutu il faut pe na pema nazaka na posa pe ya kolala kopema pe po naza couche tard na yebisi bino en tout cas pona lelo tosuki wana pour la partenaire surtout oyo ya ba mariage na biso nde boyebi ke mama Elia Netu avec mon service traiteur de Coasol la Providence tongaki to banda saison na biso na mois d'avril mais vu que coronavirus est dérangé ba mariage na biso surtout eza repoussé na mois de juillet so ko za besoin ko changer date ko hésiter te yaka o changer déjà date na ba ninga ba commencer lango déjà o changer date ba mariage biso sala ba vendredi ou que on appelle vendredi neka calendrier ko pesa à partir ba salle mama Elia je suis ouverte en tout cas pour na ba marié na nga désolé pour na ba marié na nga surtout ya 2020 menzamba kosala koko oyo akotika bisa kosila kanela bake God bless you mungu awabariki tata nzambe kabisa kumunanzamba nimeshaleni bana boss bye bye